Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ba nouvelle les aboy, ba nouvelle la famille ekoti, ba nouvelle ekoti. Nouvelle à Liboso la famille eza ba billet ya Madeleine la famille, ba billet ya Madeleine. Eza ne loko moko ngo se préparer nani range vers à lobby so kato sali sold out. Bazo pesa biso loko mo nga na yebi déjà loko ango, na yebi déjà surprise wana. Sikoyo nani producteur à lobby loko ba billet tika muke so kato sali sold out. Pour le quoi tous un événement il y a Madeleine et ça les nini il y a Belgique il y a Madeleine et ça les 6 sikoyo nani producteur à lobby boy abi les avant les 6 absolument tout ça cas sold out na kati ya salle bazo annoncer la famille et loko moko boko bo batam suna ba lukuta na osani mais problème eza ba pesi des conditions. La seule condition c'est de faire les sold out. La seule condition c'est de faire les sold out. Wana nouvelle à Liboso. La seule condition c'est tout ça la sold out parce que producteur azana bonne nouvelle ya kopesa la famille nazo koka nouvelle ango tenga basi ba flasher nga ce qu'on a kopesa nouvelle ango nde babi te yo yebisaka ka tozani na besoin nanu ya sold out. So sold out est salemi. So ka sold out est salemi la famille les 6 biso ba toto ozana na Belgique. Bazo annoncer biso surprise wana. Les 6 bazo annoncer la famille wana eko loba na eko sa live ambalaka na zaki ezaki prévité na sa live la famille. Donc condition ezato ça la sold out la famille to si ça ba billet tika sou mingi te. Ba billet tika mingi te ba bito si ça ba billet producteur azana bonne nouvelle la famille. Donc na okoka kutu te. Nazo kokate. Sikoyo, tozan la deuxième nouvelle, la famille. Restez côté, branché, connecté. Maman Zoleka, maman Zosa l'émission, Zosa Zoleka, spécial live, la famille, la France 24. La TV5, la famille. Bonne année! La famille pose un biso tobaki maman leka botika la connecté na France 24 maman zoleka na TV5 azoleka zo sa l'émission la famille oya biso Bisalou. Oui. Oui. Na air nini. Air nando a pesa mi te za déjà annoncé maman zoleka ezaki souya biso nyonso maman zoleka star azoleka la famille. Star azoleka eza déjà programmé, c'est déjà programmé na France 24 donc avant événement maman zoleka au courant. Lelo te au courant ya semaine Aleka lelo te au courant ya semaine. Au courant ya semaine la famille donc tous à la brancher connecter la famille de ba nouvelle eza tellement belé surtout il y a producteur à lobby pona nini ya nini surprise ba on lance surprise ba bien ça on a kata salle alobaki azaki na posa sala mais apesi biso condition bito ça sold out ya Madeleine azana surprise a bombeli biso lobby et l'équipe kuto ba auto omona oyo eza sko miki azo ça sko ya nene nango bombe biso surprise producteur apesi condition bito sakaka Madeleine habito sala ka sold out a annoncer biso les 6 na kati ya salle. Vous pouvez imaginer la famille bonne année na okokate la famille ngaye na okokate la famille malobe pa na moko malobe pa na yo mère moko malobe pa na yo topesi yo maloba mère moko. Je suis dans le bruit Bisalou et Sengweton du motema mwanga. Bonne année. Bonne année. La tapema salimo salami. Botika sila pema. La douce, bonsoir, pardon.
Oui. Ah, pardon, Nicolas, Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Yaya. Pardon, Ce qui n'a le bâti pour comprendre, hein. Pardon, ce qui n'a l'obité pour comprendre Père Azali. Voilà, dans la bouche, mais dans la bine. Ok, Merci. c'est bon, c'est bon. Mm. On a pas nouvelle. Pardon, Sankara, bon, on a bien. Sankara, on a bien. Ouais, Naza On a bien. Ouais, bien. Tumbo, merci. Ok, c'est Bande bon. sengo makasi. Sankara, s'il Oui. te plaît, ngana tuna boy. Est-ce que bapesi nouvelle, bapesi biso jour tena RT pour tozala mobondo, talaka biso. Sikoyo babeza au courant la semaine il faut na zonga siko na koya isu na kotiango na fiche déjà ils ont déjà programmé ça sera au courant de la semaine donc tolbi il faut to parce que e po biso nyonso e kaka mama mati kaka na eta babe yango etando te etando inene Oui. na linga babe yango etando inene ya Valence 24 wana la famille Faut pela bas sentir, bas sa journaliste somo penya bien ba commenter kasi. Ba yoka kasi ko ba vivre ngo pena ba vivre ngo bango moko. Hein? Il faut que tous aller au courant. Yaya boko za lo ku boko ko bomba ma yaya wana ezali déjà nouvelle to ina ngisi ko bomba ma yaya Oh ba bete tension to ko bomba ba tu tension yaya na uka nouvelle on a kokite ngabina lancer live na kokite la famille oh ya producteur nouvelle a producteur a pesi des conditions lobby tout ça là sold out de to salaki na France comme ça quoi abanga te o biso baba kuke abanga nous avons les 6 donc les 6 producteurs ont payé sa biso nouvelle la famille o elonga te ya elonga ngana panza nga déjà la famille nazo panza déjà secret na ko bomba secret te to kita Canada même ça obeta 3e temps da Canada makambo nzamela ngai nakufi mosimba Botikasi na pema salimosala mingi botikasi na pema condition à lobby producteur à lobby condition poto ke Canada poto sa solda te koto kende te condition de na boy la famille to ke Canada la famille na koto nakokangama nasala nini nzambe bakolongola na mosala lelo nazoganga ke Canada troisième date Maman, des personnes ont eu sa soldat la famille la famille bon on a ça live est-ce que on a live la famille tankara na kopike crise awa ya ba to peta biso Canada to lela to baki nzoka nde manager nani producteur ayo ka lobby après Belgique to ke Canada mais condition de ba ça sold out abiso ba ça sold out na o meme Canada ngamo na produit na Canada la famille na koki na kufi Yesu na gai na kokangama nzambe na kokangama wa nzambe la famille to ça sold out pardon la famille bakolongola ka musala nzambe na Adasa, babombo bamati wapi? Omoni bango bamati? Olobi namoni mutu akomi kuna babombo bamati. bamati te yaya babombo bamati te tomi lobela vérité awa la famille babombo bazwi visa te bamati te tozala bango na marche babombo bazala bako na Belgique baozala na biso na marche ya Kinshasa bango to basi bazoba invitation na bango to toloni na bango déjà dans le bon baozala na biso na marche maintenant bandeka visa te bango basolo babombo bakete Schengen ebebisi eboyi Schengen apesi visa te la famille tobomba isu nini Canada ngai mais mutu Adasa aloba baza na aéroport baza na aéroport te bakokosanga na ototinda babombo bainvitation tosoloi na bango bakokosa bino ntokosa bino te ezaka mishu na kasi ya divine nde bango mutu lokwa bayaka bango nde baza bavisa ya bato mosusu bavisa ebimi te la famille Canada Canada Adasa aloba moni bango yo makambo mutu aloba wana moni bango na aéroport bato bazoya eza kaka mishu na akasia kota baolanda bilo bango te banini ngani tosoni na banaomi lobele na otinda bango banini bakende Schengen ezalaki c'était hier bakendaki mpo bazwani bake banke babino bavisa bapesi te
nde sali ke ba isi bango ke loboke na marche boza ka na marche na tine bango to ba invitation na bango parce que to tipesa bango te pour to beke ba oya mais Parlons de la nouvelle date. Parlons de la nouvelle date. Laissons les bons nouvelle date c'est Zoya Canada mais condition de la seule condition sold out de leur producteur quoi lingi nouvelle date c'est Canada ngana okokate original je n'arrive pas je suis aux États-Unis mais je vais travailler pourquoi tu veux signer ça va billet à Belgique et les anges pardon après ça bon on a bâti au plus que ça on a Belgique beaucoup mieux tout là baka ba billet aux famille bah c'est plus à ma casse c'est ça na Belgique la famille les gens peut-être que bazo mona on so ndenge ni la famille et comme ça maloko il y a famille de salama qui est le deuxième jour à famille des aki c'est ça ndenge côté ba to ba oyo sabino ke basu visa ta ko sibino visa ezali baso ya bien bon quand on va la visa bozela ke bon ya ko kena parlons d'autre chose, arrêtons d'insister sur le nom. On laisse d'abord ça to parler makambo ba nino, ça c'est vrai. Parlons des billets. Aussi ça billet. Tout ça la sold out na Belgique. S'il vous plaît les anges. Et puis, est clair, je comprendre parce qu'il y a des gens jusque là, bah, on a billet. On a billet, même les 100 billets, au baki, au baki, ça souka. Et si là qui déjà, même déjà c'est là qui, billet, on est c'est là qui déjà. Ouais, à 100 baba. C'est pas tout bazou, t'es acheté pour un billet Belgique, la famille. Ça bazou, il y a France, t'es sombre Belgique. Belgique. Si au plus, c'est ma casse na Belgique. Je vous jure, ma chérie. Nga la rêve, ça dit non. Ça va bien esti ba te bien ba lila ba c'est plus de Belgique et comment si je savais et comment trop retard la famille to somba ba billet to silisa ba to bazoza to se ba bien très muke to betango avant les 6 ba to ba ka senti les 20 de fin du monde pour regretter les 6 les 6 ndenge na nga ko donner na monela on dirait le 23 même ça peut ça ka une partie ce qu'on les reste encore 6 en ko les 6 de makambo na ça dit les 23 na moi on peut ça ka une partie ce qu'on les 6 ndé on va jouer les locaux déjà que bozo mon quand les 23 de en fin du monde on va ma pesi makambo côté Belgique beaucoup raté la famille to somba ba billet la famille to silisa et loko na kokite loko à Canada na kokite la famille na kokite nga jamais na la Canada na la la biaya esmi ba côté na biso ya ezaki soué nanga ngala ba même c'est na ta Canada to se belé rendre vers abominga abondo toujours bolé to se belé ils sont dans ça sold out à 2 jours taka monga jour moko biso jour moko biso ya jour moko en plus 1 la famille plus 1 qu'on a plus 1 sengo originaire peu son candidat bon allez la famille on plus 1 plus 1 l'on a ma casse oh ça va plus 1 la famille oh bah plus 1 et donc ding ding plus 1 oh plus 1 la famille oh biso mama zako ya kotoyo na plus 1 Canada Canada troisième date c'est bimie la famille na biso na ko annoncer tellement bato mitema tout na bi OK na annoncer cash troisième date c'est bimie la famille Canada on a une nouvelle aboisso eza lokuta to la vidéo non ko sa wapi ya singa ko sa pana na ko sa loka munene boyaya condition de ba pesi so moni esamte ça dit condition de ton lelo mokola masangwa malamu lelo mokola basangwa moi toye biso moko toyebaki déjà que troisième date eroke 01 toyebaki na biso yango toyebaki troisième date so eke États-Unis te Canada toyebaki botia nzembo ko nani akotia banzembo wana asalinga bolamu botia nzembo wana natia nini mère moko natia nini lelo moko la basangwa kitoko namoni pole nanzela nanga lelo moko la basangwa kitoko lelo moko la basangwa kitoko
naachana na oyo ya Sandra Mbui nalinga makasi ngai Sandra Mbui na chantre na nga nalingaka matière exacte vous allez bientôt tomber donc continue la live na biso voisine oyoka soni koya ya likamu nini boye bima kaka bima biso tozofete bonane okokanga bapandia wabima okufa na tension awa te biso bonane kitoko na kitoko kozala bakukasako la famille omoni nga ata balive na biso bafilme nde bakota nga na osala yango te nakokota nakopesa yango view mpenza via mama nanga penze jamais omona mpe na balive na biso baotala mpe na biso filme neti le 23 baokota mpe na streaming baotala bafani friste baza bafani na biso tout le monde est à Bakouk tout le monde est à Bakouk maboko likolo maboko likolo bakema Jubin maboko mpona bakema Jubin bazotambola baoluka matière eza te mama kotila biso bavi mpo bokomi kaka na balive na biso bokomi kaka kotambola boluka matière mpona sila 1 point bar mais bino botiaka bazanga matière baoluka matière bazanga matière bino apesa bino matière tande boye koluka matière basumbididi tokende Canada tosala yango siko nde nini timamayaka kotiaka biso sokomi na 5e 6e bongosupu omela sniper basumbididi bakema Jubin basimbididi kema Jubin sumbididi biso vandi oye kotumbolanga nga mpe na vandai na opesa nouvelle na ndako na biso oye kokota mpona bandanga kema Jubin yaya nga naza nga na face ta ikele ve donc bino tookipe bino ti après les 6 donc on attend na bino sikoyo te après les juin wana les 6 toke na actualité ti le 31 décembre 2020 après les 6 ans toza attendre bango te pour être aussi parce que actualité ba spectacle na biso tondo ça siko suba ba nini je te dis ai quel vin oh ya ya kema Jubin timbididi kema Jubin kendo tya badati yaya biso comme déjà la 3e toke Canada tosendeni na bino bokasa bavie na YouTube nde bomona yango nde makambo boa bizengi okoyoka eloko okoyoka douleur fanda wana kasi oyoka nyonso fanda wana kasi moto mpe kobloke yo te fanda wana sikoyo ye ndenge aza wana tookipe yo te topesa mpe tante biso kaka bonane toswete kaka bonane bien na yo okoti na live na biso opete na biso kasi bonane ça chauffe danatya miziki nano sila oyoyo bisalu oyoka nakobanga eloko te sila bisalo aza tala moto basalela banzembo mama na ngai ye bocreye docteur Sisi l'impératrice Silauka Bekam Pomba Sen Timba Nzuzi Ma Monique Ya Mukolo Lili Badat sold out Lili propreté Lili sointeté la famille boyoki tanto Vincent ndenga lobi pona likambo air s'il vous plaît tanto Vincent beti sete pona likambo air bino mo bomoni ba spectacle sami na poto ngonde bato batika libanda pona likambo air donc to problème eza na biso toza na mentalité toza na poto mais toza na mentalité ya Afrique lokwa batia yango 19h tam so banda 20h nous oublions que ça loan eza ya mindele ndenge mam ça obi spectacle eza 19h la famille pourquoi toi à 19h tu commences maintenant à te maquiller tu commences à t'habiller à 19h yo moko penza yo za na poto et biso ba rendez-vous na poto so babiki rendez-vous c'est à 10h tokomaka
9h45, 9h30, les temps où ça prêtait. La famille, le spectacle, c'est à 19h. Biso toko comme na salle 19h t. Et ça d'abord peut manque à respect à star na biso. 9h. 19h tende ko banda ko sukola ya zo déjà la précaution samedi déjà yango to tete soki na ba quelques jours. Yebara déjà so bana ba okende te luka déjà place au kotika déjà bana. Bongisa déjà elamba na yo, oyebi déjà na olata boye. Bongisa déjà maquillage ezala. Oyebi déjà sapato zala relax ko mukolo na mokodo ko do osimba na maboko. Ngomo na star mokodo kodo osimba ya zala relax lata mbati na otie mo basket no ya propre ya canon na ste. Oh Sankara la famille. Enga ye. Tension, Nzambe, batwa ko kufa na tension. Attention, c'est bon. Koza la bakouk ndesemo boye Nzambe. Ya yo totele na live na biso ozofingaka. Okovana na yo te kozwa tension. Ngaso na daki ya bakoke la famille. Oza eloko osala te na nga neti nga mako te eloko osala te. Na osala ngo te. Bakende badokoma te. Bakende kolala pongi po tension. Balala nga te. Botika pesa biso ba vie. Tapote ya tapote. Tapote live, partage live ya. Azo souffrir, azo koma kuna mawe. Hey, 13 heures, to pesi musala, zwa musala, ale banda ko tapote live. La tapote. Nasubi. Hey. Bato baswala na bakommentaire avant section. Zwa musala banda ko tapote live. Tapote ya. Tapote. Na okipe kuteza nini yango na. Bana ba oswana. Filtre côté libiso awa. Ya mama baza na kati na biso awa. Nde bazo swanisa ye. Ya solo. Atapote live. Atapote. Eka komela kisi ezo ileka kende komela kisi. Ah kisi c'est ça. Kincheka ba bingula ndezo teka nikolo. Bana ba mabili meki. E dérange ba okaka. Bana kaka. Bango bazoluka mate ya babombo nde bazala bazoyunga na partout baluka kaka bakende banani bazokende nde bayaki awa kala bina na mate ya kopesa te batondi bango yaya bozanga matière lisume bango kaka matière ekangami na nord est ouest Bien éclairage public na lobby. Pourquoi so ba lobby tia date bokolela nini? Ba beti moto fimbo te tia date bilelo bandi. Bilelo ya nini na tia date? Hein? Tia date ezolelisa bato pourquoi tia date? Mais ato komi na 01 awa je crois que bilelo na bilelo hein? Canada. Bididi. Ngaye. Bambo baboum na circulation bambo bazomona na te. Bana bapostaka nyonso babungi boye bana baza bamabe ye bayebi mpenza bazolelisa fami maboma baluka mate na mwinda na ndenga mukie te nde bazala bazangi mate bakomi kaka kotelengana lokola bazotelengana libanda ya lola nzambe na ngai bozotelengana libanda ya lola tala biso na kati ya lola bisengo na bisengo po tapote live tapote yaya makambo oyo nzambe kosuka awa te kololimbisa biso kola olimbisa te eza likambo ya sumbididi emajobe sumbididi nazoraisonne qu'un jour en gros nzambe na Canada attention awa sumbididi
bakuki babitema mabe bonga batila tension wa akei ube aza kaka sumbididi akei otika afanda akei wabazali o ata bazwa musala nzambe nga jamais moto aboye vraiment aza wapi po na batala biso apasi ongalaki koelection na kokomante oyo ezanga bénéfice kala niveau ngana kotaka te so namoni kutu pas intéressé na longo ni bakabaka vi na nga te nake kokaba ngo te na bafilme na nga te ya kalakala bafilme na biso nakende kopesa bino yo ozokota tapote yaya tapote sa mosala ozosala mosala malamu tapote live la mola bata boete bata vitupe yo live na bino te ozana ope wana ezokoma tata bate basala yango ndeni nana kota live na bango te ata mokolo moko nga ata mokolo moko na okota te donc namoni okuzu te na nzela na ngai bina motema sila ou rien sila na mabande na barren sila ou rien maman yaya oyebi ba jour oyo tokanga matière ekangama na ba réseaux sociaux oyebi oyebi dati yeba banda ko vérifier dati ko matière wana ezolongwa te toyaka toujours likolo aigle beti me biso toza kaka wana esa bino pasi te tapote yaya tapote kuna bango mikolo bazaka abwe na balive na biso baluka matière sa musique te DJ ke wapi sa musique toka musique natanga musique ta musique to bina ba filme ba bina nano ba ko ba bina nano bazalaki wana banda kala bazoswana kaka kula la se ta musique ba bina wana ta musique sumbididi bonne année ya chauffer le coin ya chauffer depuis na kaki ngamo bonne année feliz ano novo I want to do feliz ano novo Feliz ano novo de novo Noël. Joyeux Noël. Les occupés de joyeux anniversaire. Bonne année. Bonne année. Moi mitema babeba opesa batu tension boy. Batu bakomi kanda batu bakomi kanda mabete. Bonne année. Batu bakomi pingela. Bisalu na live. Ngapi na kamwe te na kota na kubaba. Na senki. Bonne année. Maman la kota bonsoir. Bonsoir. Boyo kana nouvelle romantique kana lolenge. Félicitations. Boyo kana nous. Sankara lekinga muninga. Sankara. Tapote. Tapoter, partager. Liker. Tapoter. Bonne année. Félicitations. Maman Sakara. Nakameta na monyo nakamwe. Yoko leo nazolenga ko nataka na sakwetu. Otindelinga te na kotika TikTok na moni yo. Ngana koti na TikTok te, ngana koti na groupe ne na natana soki Sankara akwaki message te. Maman na moni Sankara na live ngabi Sankara na live kana fina na fini pe do e minga ti na TikTok ngabi Nana kamwe makamwe baby yindi. La nouvelle de troisième date hier.
troisième date c'est Canada. Tika boyena na micro. Kanga micro yoka la famille. Troisième date c'est mes conditions ezakaka to ça la sold out. To ke Canada. Troisième date c'est Canada. Maman tango Mata ba passeport rouge. On a partagé na groupe. J'ai partagé. Eh, batunde ba oseke. Ivi salut na live. Moyen. Kako ba ngane sumbididi na yo nga sumbididi. Lika munene boy. Lika bango kilo Sangwango somwe. Sangwango kolela Sangwango kitoko Sila bisalo ake na Canada Basumbididi bino botika ligi sasa Échec Maman, tu comptes manger les pâtes ou... Non, je mange pas, merci. Je suis pas faim. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.